Pona oki makambo lokuta kuna na palais du peuple. Ngai rassembleur ya peuple luba, ngai protecteur ya peuple luba. Yo ozali rassembleur, ozali protecteur. Okamata basi bazali na mabumu, obwaka bango na bloc, bakomi bout. Bana mike moyen ya kopema ezali te. Yaka na fungola ezali te. Nalataki elamba ya soda, botine na makolo, botine na ngai nde tango na bandi kobuka basoda banso bazaki babuki po tango bato babimi. Mwasi na libumu ke kobwaka ye na boloko asali yoni bano ya mike na bamama na kati ya boloko ngai nde na bimisi bango. Histoire ya Zaire yango wana moto oyo atiaki bato wana nyonso na boloko oyo bato oyo ya alobi azali protecteur na bango bayebisi su na basuda na mayele babita na nzela ya kuna ya Chilenge toti bulldozer wana ezali kosala kola kobongisa nzela ezali kobongisa nzela te ebe bakundi bato ebele wana lokola baka na lopoto charnier akenda na lokotala na kati ya na kati na jeep bakome ba esika oyo ngunduka wana yali tala mikwana bato mikwana mitu mipanze banene tout sala nani asali makambo oyo pakala songolo yango nani oyo afingi ngai alobi te. Allez, j'ordonne son arrestation immédiate. Baya kokanga ngai moto alobi boye nani moto atiaki abomisi bato na charnier kuna na pakwanga asali sécession asali armée tribale et azali na liberté grâce à moi alobi kuna na nini. Allez, j'ordonne son babeteli maboko eloko ezali somo na makambo azali kosala somo pe soni citoyen journaliste na makambo mazali koleka. Ngai oyo basoda nsima na ngai ezala Shaba, ezala Kivu, ezala Ozaïre, ezala eteni mobimba ya sud équateur nord équateur bandundu esika nini natiki kobunda ngai na basoda po tozonga na unité lingomba lioko bato banso oyo basala basécession barébellion batondi wana na kati na ndako na conférence e bato wana bazali nde kofinga ngai soki ofingi ngai moto moko mpe atuna bango osilisaki bato na Kisangani expliquez-vous obomisaki bato na Bakwanga colonel Mobutu à l'époque ake kokuta bibembe akuti makambo abimisi bato na bolo basalaki yo nini expliquez-vous te bango nde bakomi lokola balobaka na poto baaccusateur ngai nakomi accusé. Est-ce que logique oyo ezali zairoise logique oyo ezali logique oyo ya normal te que moto oyo abikisi Zaire bazali kofinga ye bato oyo babomi bato bakomi accusateur yo mona yango epai wapi ezali kopesa somo mpona avenir ya mboka oyo Zaire. Conférence nationale président nango oyo baponi ye par acclamation bato banso baokani bati ye wana mpona bureau définitif Monseigneur Mosengo archevêque de Kisangani. Mais liboso Monseigneur Mosengo akoma président ya conférence nationale liboso Monseigneur Mosengo akoma archevêque ya Kisangani. Yo ebi histoire ya Zaire citoyen journaliste baye babomaki Monseigneur na Isangi ezali na kati ya archidiocèse ya Kisangani bazali na kati ya sa oyo babomaki moninga na ye évêque ya Isangi oyo babomaki moninga na ye évêque Monseigneur ya Wamba oyo basangisaki bamissionnaire soko tuku ine na ndako nzambe ya Buta babomi bango bazali wana pape ayaki na Zaire mpona béatification ya Anuarite akomi bien heureuse na likolo basakoli yango na Zaire na liboso ya palais du peuple moto abomaki ya Anuarite azali wana na kati ya sala. Est-ce que yokoki kondima te balokota baassassin basécessionniste bayaka kofinga bato moto oyo apesi bango échec
ezala na bandundu ezala na shaba bipai nyonso natangaki awa bayaka kofinga ye yo omoni yango epai wapi. Un accusé lokola balobi na poto qui devient accusateur. Osalaka sécession olobi babeteli yo maboko. Okotisi ba mercenaire ba nini olobi okendaka na Portugal kosala école de guerre olingai kolonga bana ya Zaïre kuna na nini oyo ezali nini mpona ngai kofinga mémoire ya basoda banso ya Zaïre oyo babundaki na ngai tozongisa Zaïre na lingomba tozongisa kimia na kati ya Zaïre ezali kofinga bango ezali nini lokola balobi na lopoto une insulte à leur mémoire. Donc là, Martin Fayoulou s'est attaqué aux Kassaïens au lieu de parler politique. Mais place Nayoki Mabe, to place déranger. Les hommes forts autour, il y avait un gars Martin Fayoulou, sont tous Kassaïens. Tous les hommes forts, tout autour de mon vieux Martin Fayoulou, sont tous Kassaïens. L'exis légal. Kassaïen. Devos Kitoko. Kassaïen. Jean-Félix Senga. Kassaïen. Donc, on commande que Bao Baza Makasi, Prince Penge, Kassaïen. Bao Baza Makasi autour de lui sont tous Kassaïens. Mais tant que vous avez la sortie médiatique qui doit, pour nous stigmatiser, communauté Mokobo, ils ont bien été, mon vieux. Ils ont mal amouté. Et votre sortie médiatique, il y a vraiment, il y a un Loba, Babenga Kayo, soldat du peuple, et commandant du peuple, il y a qui vraiment, il y a un go vraiment, il y a que Oyo, Eza, Oyo Penza Eza, commandant du peuple Moutoualoup. Mais on tire Kuna, on tire Basoda, mais finalement, pendant une autre photo s'il vous plaît. Ça c'est un autre Kassaïen perdu. Oh, coup de Nazela Kaye. On vote au thé. Pour quelle raison on ne va pas voter? On vote au thé. On ne le votera pas pourquoi? Trop fanda. Tu sais, nous on n'aime pas les Kassaïens qui attaquent le président. Les autres peuvent nous attaquer. Mais pourquoi? C'est normal. Mais on est dans un pays. Non, non, ils ne peuvent pas. C'est comme ça, c'est la loi. Nous-mêmes, quelle loi? Les Kassaïens, nous sommes les dictateurs chez nous. Donc, ils ne peuvent pas, ils ne peuvent pas. Ou même c'est le cas, ça ignore son réputation. C'est ça, quand ce sont des questions de l'Est, il est toujours au premier banc, au premier rang. Mais c'est le pays. Bandeko, pas sur le contribution à Congo, pour vous sauver tout l'équipe du Pona Pona. Du vota, talent dans le Bissau. T'es non talent pour le Bano. Du vota, l'équipe. Est-ce que tu voteras bien? Tu voteras bien sur base à critères? Est-ce que tu voteras bien batu que t'es oyo? Parcours neza malamu, asali sarabatu, azape muta moralité à malamu. T'es biso bongo te, ni quand voter du vota. Au moins suite dans moi yango, du vota. Surtout yo, du vota. Muto zaki député asali ke vote, ayaki poza mbongo, na ye moko. Avantage à peuple éternité à Yesu sous le votail. Du vota. Bomoni, hein? Makasi parce que le vota. À un moment donné. Balouba, qui m'ont connu plus tard. Ils sont tellement tribalistes que les lois va jouer mo imperium so va jouer en lelo mboka eko panzana muluba azali trop tribaliste. Les Balouba n'ont pas le pouvoir, mais les Balouba sont pouvoir. Botama na pouvoir ya kobotama. Vous allez tout diriger Bango, Mobutu Sese Seko, un vrai homme fort, un modèle. Mabe Mobutu Zaka Katena, Malamu Lekebele.
période à Mobutu, Mungala, Mukongo, Muswahili, Muluba, chacun se sentait partout chez lui. Mais tribalisme, ezali lelo. Soko za Muluba, te ko se retrouver te. Baswahili pe bakei batalani na misu. Soko zande kona bango pete oko se retrouver te. Ok, ne pas Congo bango pe mpangi pangi. Mboka nini o vraiment? Les rassembleurs, l'unificateur de Mobutu Sese Seko. Les Lozapi. Bozolo ba bozotonga. Bino botongi bino. Stade à martyr. Palais du peuple, présidence de la République, ministère de la justice, ministère des affaires étrangères. Baso Zakom, Babiloko na nyoso se Mobutu Sese Seko. Ba boulevard batonga, ba inga, ba barrage ya inga, Mobutu. Congolais libanda tozalaka na valeur, Zaïrois à l'époque. Zaïrois d'ailleurs kutunde boye bazeko imba biso. Les Zaïrois. Soko l'équipe bazo bengo Zaïrois l'étranger, tu es fier. Les fierté zawapi. Mboke kauki égoïsme ba papa mitema mabe. Vomi atonga ta 20e maison na ye moko. Anyonga kaba tuna kabine, anyonga kaba mninga na ye. Lelo mboke kauka esengo ezali susu te. Okomi komi tuna nzambe video moko zo renye na mutazo kumba mutu ka Kongo atikangana kita antuka batebele ba okita Congo à l'époque à Zaïre bino bana bo éviter Zaïre zaki bien to éviter Mobutu Sese Seko papa wana azeko valoriser le pays tala ba discours na soko landi yango nyoso lelo richesse nini na kati lelo to mona ni égoïsme muyibi na muyibi mutema mabe na mutema mabe esengo esili. Donc tu cherches la joie dans ce pays. Capitale à Kinshasa est si là. Comme on a Bongo. À l'époque de Zaïre, ce n'était pas le cas. Mais bien aimé, na yoko la éducation na biso période à Mobutu, ndenge tozali kokola. Mobutu Sese Seko Kukungwendu wa Zabanga naza na Maroc. Tata oyo akolisa biso bien. Aza mokonzi mboka na biso. Yangona na ye Maroc ifona na koiko zonga te sana mona ye. Papa na yeko tala yo. Oza papa na biso, on t'aime bien. Na ye mbali boso na ya awa na bina yako talo na peso atambote. Papa nanga. Tuuta kina mabele tokozonga na mabele nzambe alola azala na yo. Oza bato masumu wali mbisa biso na masumu na biso. Na kokai kozonga te fale na mona yo. Oza papa na biso telingaki yo mingi. Nzambe wana otika biso azo continuer kobate na biso malgré tout banzala mais oza kaka na kati ya kimia ezali. Nzambe wana azobate na biso kimia ezali. Kimia vraiment ezali. Nzambe wana azobate na biso. Na yiko tala yo sans que na zonga mais bien aimé nazana Rabat na yiko tala papa Mobutu Sese Seko na kukai ko zonga te sana koma place oyo balingi lisusu kotia biso na makambo ya tribalisme bolobela bango bino jeunesse non. Pena okaki mokonzi na bino a répété makambo ngana lobaka non elingi koloba NON. Rien. Tolingi Zaïre liboke moko. Lisanga moko. Le Zaïre dans sa diversité. Elingi koloba. Outi na o Zaïre. Outi na Kivu. Outi na Chab. La Kassai oriental. Kassai occidental. Bandundu. Bas-Zaïre. Équateur. Obotama na Kinshasa. Ozali nani ozali Zaïrois. Olongui na Kinshasa okei na Équateur ozali na mboka na yo. Olongui na ozali okei na Bazai ozali na mboka na yo. Unité, Lingumba, Kimia, la paix au Zaïre, ça ne se discute pas. Botakotia yango tembe azali wapa. Tous bazali sustain, comme bazali sustain, Mongwanda zaïte, Mokonga zaïte, évidemment, ils allaient ba étiquette. Tous allaient Lingumba, Lisanga, Boboto et Sikamoko.
Ça, c'est la paix politique. Tout le monde dans une même et seule famille que nous appelons la nation zaïroise. On a eu un président qui était extraordinaire. Ça va choquer, mais je me permets de choquer, c'est mon avis. C'était un président extraordinaire. Il avait donné toute sa jeunesse pour ce pays. Il a dirigé ce pays, c'est vrai, d'une main de fer. Mais je pense jusqu'aujourd'hui que cette nation-là en avait besoin. Partout où on passait dans le monde, on était respecté. Le passeport zaïrois était un passeport de fierté. Il suffisait qu'on imagine Zaïrois égal à Mobutu, on était respecté. Et il y avait l'unité nationale. À aucun moment on a appris qu'on mutilait les femmes, qu'on violait nos femmes, qu'on violait nos enfants, qu'on imposait les pères de violer leurs filles de 5 ans. Non. Il s'était battu à sa manière. Et à un moment donné, il est arrivé au seuil de ses compétences. Et évidemment, il a chaviré. Mais quand cet homme a chaviré, tout le monde avait oublié que cet homme avait fait du bien. C'est comme ça qu'est l'homme. Celui qui est à tes côtés là, il est comme ça. Lorsque le monsieur a chaviré, tout le monde avait oublié qu'il avait imposé l'unité nationale. Un monsieur de l'Équateur pouvait construire sa maison au Bas-Congo, il se sentait fier. Un monsieur du Kasaï pouvait construire sa maison au Bas-Congo, il se sentait fier, il était chez lui. Il n'y avait pas de tribalisme. Mais tout le monde a oublié ça quand il a commencé à chavirer. Tout le monde a commencé à dire, c'est lui qui nous a amenés dans le chaos. Mais vous avez oublié aussi quand il a maintenu la paix. L'homme est ingrat.